Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bienvenue sur Télé 24, votre site. Il y a toujours pour nous informer. Innovation, toujours une innovation. Télé 24, c'est pour éduquer. Donc, il y a les lots parce que la semaine, il y a Maman Jackie Mbouyamba, il y a une nouvelle alliance. Alobela qui makambo etali mbongo ya bana, alobela makambo etali l'église. Tout le monde remarque et puis tout le monde commentaire na bino merci mbala sima toko améliorer susu plus et puis mbala sima toko zong c'est susu na plateau na bosengi na bino. Na oyo lekaki bana pe balandaki pe Maman Jackie alobaki. Balobi no biso pe toko leka baloba makambo oyo ezoleka pe na kati ya communauté pe na kati ya société na biso ya ba congolais na bamboko nyonso tozali. Merci à Pato Bazolanda Biso, na Mokili Mobimba, merci na Gervais Bilili Kitoko, balusilanga na caméra na Simakuna na Yamba. Bato yo ba koya awa na représenter bango te, bango bazo kota, bango ba woloba, ba kombo na bango pi ba kopesa occupation na bango to banda sur masolo na biso. Merci mingi na pesa une invitation boye na sepeli. Na papa kombo nini mokili zotala ko loba mo makasi po mokili zolanda yo OK nga ko na marché ya na salle derrière kuna na tanga na IMC na sa formation mécanique c'est ça. Merci otanga na salle na oh ça c'est bien bongo kombo na maman nga ko na Raissa na tanga na Laurentia universel ancien dans cette éducation. Oh ça c'est bien en tout cas na zone affaire ya ba congolaise penza oyo baza intégré na kati ya mboka ya Canada na kati ya Toronto eza bien souci ya batu na biso balandaka biso na Télé 24 parce que toza pona ko éduquer batu toza na ba préoccupation ebele pona bana na yeno tuna na ba question bobotem na Canada ou bien boye na kati ya Canada nga botami na Kinshasa botana Kinshasa yo botana Kinshasa oh ça c'est bien et tomber peut bien parce que préoccupation eza ebele ba parents ba yo ki mutu pasi mingi condamnation ezo keneka pa ya biso bana pa na bino bana biso ba para tozo condamner to biso bano to bengisaka bayaka na mboka oyo mutu pasi merci susunde bondimi ko ya koloba raison ya ba problème wana est-ce que boyo kaka déjà ba nungu wana ke bano bino to bengisa bayaka wa suk baye éducation bayaka na ngo eza toujours malamu te boyo kaka ngo déjà na banina na yo ya wana to ka sikoyo seni na yo za ni tango boyoka kango na bana ya soba ko passe na yebi ki boza ba camarade de bele na boko sikoyo bolo ba ni tango ko ta bino na bio ça la passe on dépend na il dépend de pas mutu yemo ko ndiri ba diko pa na bino ya donc yo zana oyoka donc tu wana zana conseil ngala ningi to kota pena na to zonga na pa mama yo yoka pe makamwana ba to ba na yoka ngo vraiment na ngo mingi. Donc, premièrement, on a eu Canada, à Toronto. Les bandes n'arrivaient déjà, on a bandé d'Akoyo Kambo. On a habité comment on va vivre à Awa, comment on va considérer. On va na Congo, on a pays où sous Baya, on va considérer à Bango. Donc, on a acquis de l'Akoyo Banda Koyo Kambo, les bandes on a acquis. On a vraiment étonné. Merci na question wana ozaki déjà ozaki étonné masiko tango yo bokomi na kati ya mboka Canada culture na biso ya mboka na culture aiza lokola moi différent nyoso to ko tiabo premièrement tango komaki na mboka ezalaki sentiment ezalaki na ndenge omonaka ba mboka ndenge na ba ndetro ba na ba condition na mboka tango na ndenge ngato na yaki bon na moni mboka ezango normal Bondé tout panique tellement congolais ba comment on va piloter va paniquer trop mais na trouvé que les gens normal mais ça vraiment différent na surtout côté à partie école enseignement la bango na enseignement ils sont vraiment différent et ça la différence est belle vraiment merci bon papa côté ngata on est au Canada na kokai va kufanda Canada tu le bon moment casse pardon va kufanda Canada et arriva qui en 2007 ngala mama nanga to banda ko na sute al mama nanga ipiske kanda donc arrivé azongisa Congo et na so Congo et prendre mieux marambele na komi kuna mama nga sundola nga
après ye moko la mokina maman azongi ti lelo tranquille mais ezokokoma ezokoloba sikoyo na bacommunauté na biso pour lani ke bana biso balingaka classe te parce que na moni apparemment bozotanga classe mpo ezolobama mpe na bacommunauté na biso congolaise ndenge ezali awa bana na biso baza bavoyou balingi classe te c'est-à-dire bokoti na milieu ya bagroupe ya bajamaïcain bolimbisa ngai ta mosusu na ndenge natangi nkombo bokoti na makambo etali makaya bokoti na makambo ekomi ya kosente basi bozolanda susu bakutime na biso ya mboka te yo na likanisi oza likambo ya nga mpona nga wana na koloba idépende pas mobato dépende na éducation ozwi na famille na bino moto aza na éducation azwa aza éducation de base na uti na mapa apara na ye ndeti nga naza mpe capable kosala loyenge nde bajeune ngo basala mais nakosala ngo te parce que un an eza nazopesa baparent na masoni donc nakosala ngo te mais baparent wana balobi ça dépend parce que baparent bazo se plaindre balobi bana na bango bakomi kosere bana na bango bavana bandako surtout to so nazo bana na bango eza ya basi donc heure ya limite ya bana na bango eza 18h fo baza na ndako et puis oyebi makambo ya bakutime na biso eza soki olingi mwana na bango il faut okende kose présenter et c'est arrivé déjà mpona yo likambo wana nano arriva nano osenga loboko te ozala na mwa copine na yo ya congolaise okoki otala ye mpe bapara balingi okota te nano te tozonga na ye pa mama nazwa ekoto na yo question na yo ezali boye balobi bafamille biso bacongolais tolobi soki okuta na mobali ifo ya kobala mais bacongolais basali remarke bacongolaise bafille congolaise bakomi kobota mingi na libala te babota libanda ya libala baboti mingi na babikolo mosusu mpo soit disant bacondition ya baparent eleki makasi mingi yo okutani deja likambo wana bon mpona nga vraiment nga akutani na likambo wana te mais mpona répondre na question na yo mingi bano bakendaka kobota na bapaya eza mingi des fois baparent mosusu basera tellement bana na bango et arriva que soki bana bazwi opportunité moko ya koza ya mwa liberté mo bolibanda baprofite yango bakokosa mo elo mo ya mabe yo monake des fois bafille mosusu bazala sainte akandaki te kakoka kozwa zemi parce que zemi okokozwa ngo na facilité nyonso ekozaka bobimi boke mwa ambiance mo bobochi na bamaster bamina o ata ndeti bamisusu bakenda baclub nanga akenda tinde bokoki baclub okokutana na garçon mosusu toyebi no te nde bajamaïcain mpe kande bolo bazala na baclub wana mingi okokutana na club bwasola na bango na bato nyonso kua bosali ka connaissance boye arrive ke ambiance wana na sa ambiance wana bosali lo mwa mabe oyosutukaka okomi na zemi ozongi na zemi epa baparent eza mpe tellement baparent mosusu bali kosere bana na bango esalaka so oza trop serré etindo tellement oyebi makambo mosusu te oyebi makambo mosusu te bafille mosusu mo bafille oyo na remarke ke oyo bazala plus libre baza na liberté base contrôla malgré baolobaka bani mona aza mwa mabe mona mwa mabe mais so otali na vie na ye abota te azokende classe aokama mpe basilisi babali ye mpe mais baoyo babandaki donc koserre bango mingi bamona mwa malamu na ndako mais esake libanda bakomosamaka mabe tellement koserre na ndako eleki mingi esake ozwi opportunité mo oprofite osala ozwa mwa ambiance mo bochill osake na opportunité na moke ozwaki osali mabe nde omoni ke bafille mosusu baozala sainte mingi siko opportunité yango baparent baopesa bino balobi baboyi te bapanation olengi na baparent baboyi te opportunité bapesi bino ya bochilwa mais balobi soki ozwi motu il faut oya na ye na ndako mpo tosala bakutime na biso ndenge ezalaka siko bino bakutime wana na donc tozo bafille congolaise en général donc yo ozodéfendre bafille congolaise ye azoreprésente bagarçon congolais condition bazopesa bino bomona yango l'équipe mingi mpo bokutani na culture ya Canada makambo ya bambongo ya libala na epesamaka te siko yango bolingi bokende nango nana na marke oyo tokuti na mboka oyo baparent mpe balingi te yango ezopesa mwa flamme tongo makambo mbongo ya libala epesama te na bakitio nyonso nayebika soki mobali alingi abala mwasi apesa toujours non ezala mingi na biso babantu be bajamaïcain na ndimi te basalaka makambo ya libala bato bazolanda biso bayebi jamaïcain aya kopesa neti esuize nga pourquoi naokangama na jamaïcain mpo nayebi jamaïcain apesa mbongo ya libala te nayebi te so bino boyebi
sikoyo ezalaka nini wana? Bon, ce qui est côté là tellement bon, n'habiter, n'apprendre en plus pas non, que les Jamaïcains, babala, plus en moins de balader, bah je vais moi c'est maman encore. Mais selon la yebi, exact que mon bal il faut du pas parents, au fait ça bon aux moi sinon ouais des affinités. Mais ce comique bah Jamaïcain, bah ouais bala, bah aux abassi, bah aux santé, bah ouais et puis bah qui n'a bah ouais des vraiment sonné. On a vraiment été le encore et au conseil tout ils a vraiment sonné sauf vraiment est arrivé là que il faut vraiment n'habiter au méga pour changer parce que ils a vraiment sonné que baba lioté OK maman nazoni pa mama zolo ba mami conseil nini sikoyo to ko pesa pa ba biso ba parents conseil ni to ko pesa po fleo wana sila makambo ya ko serrer makambo ya ko bingisa ba parce que to ko mona nini wa to ko mona koma système ba shege ya kisasa lingo koma awa ubengisi mwana aye ubengani mwana 2 jours après le bi azama kama be za nini conseil nini yo lancer na ba parents na moni peut exemple moko eza direct donc oza okwela ki pelikambwana oye na ba okwela problème ba chona libanda ba zongi yo comprendre neza ba parents bazo sala ngo bana bazo yoka kaka te bazana na monde wana conseil nini opesa baninga no ba Orlando donc conseil na opesa ba parents ça qui na milieu na biso ba congolais premièrement qui songi à trop ezo boma milieu na biso qui songi ba mama musu awa qui songi au moins na juli kamba ke funda pa mama ba juli kamba yeko funda yango ndezo boma biso qui songi na pesa mama ba mama na biso conseil so za problème na mwana yo muto boti mwana benga mwana yo bosololi to abatu mutu nyonso ata asali mabe ayoka nga ndeti nga na yoka na yoka ndena yebisi bino na yakia na zailo yenge mais maman nga te yanga na yoka na zonga classe sala maman nga bien c'est ça maman conseil yo pesa ba parents et pour ba poussette comme belé ba jamaïcain ba botisi bande ko na biso ba congolais belé na libanda ya libala ce que conseil yo pesa ba parents ba sera ki bana na mingi lelo ba se retrouver na ba poussette na libanda ya pour na conseil non za ka côté ya marché. Donc, parents, il faut toujours comprendre la moi au sola. Et puis, on a remarqué mingi, ils ont vraiment rare. Toi, mingi, tes parents au côté la communauté nabiso, communauté congolaise, où ils ont vraiment parents, des papas d'ana, moi, puis parents, moi, on est des baluka, master quoi. Donc, azo conseiller moi, mon avis, il faut ça la boyer. Moi, maman azo conseiller moi, à moi si. Et puis, papa azo conseiller moi, na mobile, azo la qui s'est ni moi mobile foisa. Côté la communauté na biso eza vraiment terrible. Donc on va prendre plus à wande na ye na Canada na mona ndenge ba parents musu ba fana na bana bango ba donc ba comment vraiment ba lo ba makamsu ba yo kana so nité na maman bon azo apprendre c'est comme ça la vie. Non côté na biso eza vraiment mingi té. Yango mona ke berère ezala toujours mingi. Donc pour nos conseils on a coopé ça ba maman des fois ba parents na biso il faut ko apprendre ko so na mwana ka mwana ata matinde nini otika la mwana pour bible yango mo lobi ke ba parents ba tabana na biso assez donc toza wana po na yo kabino toza wana po bino ndebo la biso nzela mais so bozo ganga kabino wana ne bo détruire biso des fois bo gangi la biso au lieu o gangi la biso sukata na ndaku ozui oke ko beta la camarade na mususu mwana ngai azin poli mwana ngabwe camarade na mususu azui akobeta pa mutu mususu a mwana na yazala poli mususu ande ba réputation na biso ezo beba eza vraiment sonné moi non a un problème au 26 mois non au PC conseil aux la nzela malembe koyoka mutu pe ayoka mbala morote et lo koyoka moi ko apprendre makambo eso à moi temps donc koyoka lelo avant à réfléchir ezo ko tata le salaire ezo ya ezo ti au monde que a eu décision à changer mais tu te cause na rubrique à moi conseil wana eza na likamsusu ba parents ba sali lelo fleo pe musu ekote na kati na so communauté oyebi na yebi ke boza bande côté mais et comment soki boyene to ko to bote to bande ko biso ba congolais ba ozo famille oyo ba la kisio ba lobi oyo aza cousin na yo parce que boye bouti mboka bande boyo kutala ba pesi raison mususu ba to bozo ba la te parce que ba l'accès déjà par exemple que yé cousin na yo parce que boye ba congolais boyo kutala mboko so autant ba l'accès déjà cousin na yo oza déjà na feeling ya ndeko na yo moi ibo bala na penza ezate mabala sur ezo sala mapete na ma communauté na biso eza supo na ngolobi oza les canciner place wala ton obi que oye bala kisi que net mama ma oyo okuta mama azala ba camarade azala baza ba ndé côté même ba camarade
mais à même à l'action le que oh camarade nangai oh bana na ba cousin na yo donc baza déjà bande tant bi cousin tout temps ga to yebi cousin za ne kono déjà donc ba réseau ça que ba bala te parce ba l'action déjà que cousin na oye wana so moi au bala na exact pour tant déjà yebi ba l'action cousin na yo bi kansi nous allons place wana wana vraiment ndeko na cousin no nga yebi ke fuza makila mo so boza da makila mo te eza cousin no te na vie so batu balingani batika bango parce que na bolingo ba pekisa mutu te mutu azana droit ya kolinga mutu o alingi po na venir na bolingo tonto bala na eza vie donc vie bozo kende yangwana donc botika mutu so mutu alingi mutu nae a batika linga mais so eza cousin ya makila moko wana ndeza mabe parce que na bible koko bimana ndeko na te papa balobi ba ya bango ba ya nzela moko eza lokola ngana Gervais mutu azo l'accepte sur tu ye na nzela mona moko donc bana na biso ba komi directement donc bana ngana Gervais ba ko bala na soute mais biso na Gervais to za bande ko penda ya tata na mama te mais ba para ba kotise loko wana komi penda ya solo bana ba komi ko tala na boye moi ba bana za te ba para ba lobi bo lui pesa message wana botika ko yebisaka ke wana za cousin so za cousin te pour ça ça que le pe mabala e bana osalama ya ona tuni kanisa bino mbale ezana makama bozo apuye ba para wana bien ezana ngai no ko apuye likambo na te ngala mona ngo awe sala ko mama na ngape na ko pesa exemple Alexa biso ba mama kuluto ngala yebi na yo yebila na potwa omona o mama kulutu no tublanga mutu ngana mama kulutu nga yaya mama na ngazana Congo yiwana mais awa na komona ba mama kulutu papa le ki na yebi kutute na yo yebila yo mona ndeko yo yebila na 2014 sur 13 ans siko mwana siko so sepe na mwana mo ba les ate pas ndeko na yo azande ko na ngote ande ko na ya wapi kasi pesa message yango tozo toi ko bala ande ko na ngate parce que ngana ka pesa message ba para ngana lo bla ba para boy o tika ko la biso ba mama kulutu to yebite la kisa ande ko na o pop wana eza bien oh mama kulutu yo moko fonde na poto ate wana to boy ona ko lo bla ba wana message ngapo no lo ba wana so zo pekisa mwana o zo lo ba ke cousin na o et bon so que tanga ma na vie que donc étant magnifique et bon il faut pas balancer toujours bon balai pour avenir na bon balai et ça bien tant que yo peki si moi na o alinga garçon wana au permettre que linga mutu mususu arriver que akobala mutu mususu et puis li bala on yeka malheur na malheur tandis que mutu ali fala balaye mobali fala balaye bolobi que aza cousin a raté li bala na ya bien pour akobala mutu mususu akeko souffrir yon to mona na e anazo ka ba divorce na ba divorce je te jure mais non comme ba musu ba to bala na ba sali un mois ba divorcer et ils ont conseillé vraiment ni na zano jeune nazo apprendre non comme moi attends na Congo to zala kuna to mona ba divorce a été donc ba divorce c'est le quoi normal c'est normal na mboka biso eza vraiment normal. Merci Patrick Aruna to komo kene male na suka bino boza bana bovane na banda ko parce que maman soulever le mot bien ba divorce cela qui on peut na maman Jacques Azolanda biso pe na bilili to lobaki makambo ya monga bana bino pe boza bana ba papa na bino bazo benga na bango na banda ko na ba mama po na ba mbonga bana attaque bana aussi ce que vous vivez le ko wana conseil ni opesa ba mama ata ba mama kulo to ba pesio wana yozo boya bango wana so ba benga na papa conseil ni mo pa bi mo na mukabeta munda ba ko be bina pesa ba mama conseil bazolanda bonga conseil na ko pesa likambona no ne vila ngate mais conseil na ko pesa mama o basala ba buso bana o benga na mobali na yo ya normal te o benga na mobali no po conseil ni ba opesa bino ngana opesa ba conseil ba mama botika ko benga na mobali na bino mobali na yo ezate ke ozaina mobali no bien un boye na mboko yo okomozwa mbongo obenga na papa na ndako pona ya busoba ezala ndena loba kitiki na biso ala Congo songi nde zoboma songi so to bongi ska likambo wana to kozala bia biso ba Congolais songi ya to mais bono boza ba jeune bozo ya bino boko changer parce que Canada lo beza bino pe boko sala lelo nde na yango bino bozo représenter bande ko na bino ba vai na ndako baninga na bino ba vai na ndako yango nazo ba conseil bo pesa conseil bango pe bana bandako bayeba eloko nino bako sala pona ko yede ba para na biso ba benga na ba papa na biso te po ive yo bi ngana bino te bi vera mboko ndeza so ba benga ni papa pona mwambonga mukie ya bana ko
soulever partout. Premièrement, mbongo eza mbongo tant ya bana ya kabalo bango déjà ya bana. Eza mbongo ya ni maman ni ya papa. Parce que na ba colonie totanga awa na université to futa mbongo ebele. Et arriva que ba parents ba lie mbongo ya bana et comme que bana ba comme ko defa difa mbongo ebele ba o to binga osa. Mais ce qui est ça que mbongo wana ezo ya bozo bombela bana bino et des bana bino basa na baniongo vraiment te na université pour na rotanga. Mbongo wana eza no ya maman te eza pe ya papa te naza pour na mutu moko te. Donc mbongo wana eza mbongo ya ka po bombela bana na bino. Pour na pe ya ba besoin ya bana et arriva que bana baza ba besoin na bon mambo mke mo na koza na besoin ACP na ba mina e moi fait tiboué au longo mambo mke au pesi moi na ACP mbo mususu bombele ya na compte. So y arrivé que moi si maman ozo bengala mobile non eza sens o bengane pour na bambongo tandis que mbongo wana eza ni ya mama ni ya papa. Oza bandeko après bandeko ali. Ouais naza ba et arriva pe que au conseiller maman que mbongo ba pesa biso tozo chance bo bombela biso ngote me ba leki o balandi biso na sima. Et arriva un peu bon conseil bon et arriva vraiment mais so ba landangai na bi ke ba cause occasion landangai donc mbongo wana ezami mbongo abana bon nde na yebi vraiment ke ba bombela bango mbongo pona classe na bango donc mbongo wana eza vraiment mbongo abana eza mbongo moko te boko zo temps pour discuter na mbongo boye na bobenga eza même pas temps muke ya mbongo na bilote gouvernement a kutango atinda mbongo atinda kana kombo ya mwana na mutu na mbongo na. Donc, merci madame. Question à Souka pour passer mon message. Nous avons sa question à Souka. Question de solo qui na maman li kamboyaba église na prophétie. Et le kambo ezo panza na bana bino bokomi bando ki tant to sili sawa so pe kindogeza boya oyela biso suna butu ne ba lobi. So bakamba ba prophétie na ba église. Bozo je j'en ai ni makamona qui ça ba memi yango a obe ba changer ngo mamu kiebe komi mo ebele na bande na yo. Bon nga pona nga propos ya église on ngoloba awa nde vraiment église ya mabe makasi. Det na part nga na kinda na église te nga loba na vérité. Sati ba biloko monsieur comme buso patron na ngoloba. Biloko monsieur comme buso patron. Ba prophétie wana biloko wana mona ba pasteur na bango to tanga kombo te. Hein? Ba prophétie mo buso ba kokosa kama kambu koloba boye donc au mona au fandi na ndako mona likamoko sali au mona yaya lu Jesus biloko wana au mona esa mabe ya esa mabe c'est prophétie et pas no yondi ma prophétie te ba yebiso la prophétie na lobi comme président misanga mona njamba lobelanga mo c'est pas normal mutu mususa que je le prophétie bonga mo njamba mona ngate ngamona za ko lobelanga mo. En tout cas, on va proposer qu'on engage kaka Mardoché invité na biso. Merci na réponse to zonglo na soka po to le capo li kambonde ya kafu ezo boma ba couple ezo boma ba na biso bazo koma ba shege na système lakini makambo ya église mama makambo ya église na prophétie invité na musa utoloba yo olobi ni kona nga pour l'église pour la nga pour l'église c'est normal mais arrivé que l'église n'est comme belé. L'église est comme belé et ba prophétie comme ba prophète ou ra au prophète ba prophétie comme en désordre ou ra au prophétie boé oncle na yo nde boé ndo ki mtazo kanga yo boé ba prophétie ou ra ba prophétie mingi o sko mona kebe et comme que prophétie bimi frère boé il faut ba la sœur boé na kati église oh ya solo wana vumande na yo kaki wana eza lisolo eza histoire vraie nga na ina monyango et comme que prophétie moi bimi frère boy en bas la sœur boy l'église et ça li que ba mariage on peut ba la comme na mariage bo vanda bien dit siko wana topé sa faute mais est-ce que zaki prophétie ya nzambe so alobi kam nga yebi nzambe so alobi kam il faut être toujours positif c'est comme ba négativité comme ko na kati bo vanda na libala ngo ba problème beaucoup ko finga eza vraiment wana comme ça sous prophétie. En tout cas merci na en tout cas ba maman ba papa ba na ba lobby ba fingité biso solandi ba sali pe pour bana pe ba na droit na bango bana droit ya vivre ba lobby o bango ba sécurité télévision c'est pas la mutunyo so vous avez besoin de contacter vous avez besoin de droit réponse ya bana oyo numéro na biso le télé 24 zana contacter biso to ya to solola to yeba to tika ko finga to tika ko loba oyo mutalobi te bango ba lobby oyo bango za moi juste message asuka
moi comme mibale misa tu poto ke na suka to compé merci sunde voilà pour répondre ça. OK na pesi mama langa kindambote na pesi bande ko langa nyoso papa langa na Afrique nzamba pambolo place aux arrêts et puis na remercier papa Len na émission de Bingisi biso to sepe na makasi mbala simasu ozala invitation sur pesa biso to ya puis c'est ça. Merci to maman et puis moi de OK na pesi mbote na famille langa baweni na Toronto. Na pesi oncle nanga maman ni na bandeko nanga na pesi pe mbote na famille nanga Likengelo na Kin na pesi mbote na famille Mumele na pesi pe mbote na camarade nanga Christelle Kambize na pesi bat nyonso bayebi nga mbote. Merci en tout cas bano ba déplacer ba uti musika bato bayebi sa bere segezali bayebi ba yé pour ba répondre na ba question lobini maman on va répondre na ba question oyo bino bozaye kozela. Merci Mingna Gervais. Bilili Kitoko, Tokotani Balasima. Merci du socio. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Télé 24 Live, votre réseau d'information.